Donc on a passé un moment moko babaka ya vache maigre. On a passé étape babaka ya vache maigre. Et comment ça a passé? Na ko sifa sous douleur té na koma pona tambola il faut un anti-inflammatoire. Ba musicien na biso ata moko assista aussi. Ko sha kongo mdezai ko landelanga mutastenga edi mukana mba mona ki Fabrigas. 15 wana 2007 au basala 2015 salinga paralysé. Et bat bakosa kona maman émotionné toujours la présidence tu zaki ba FO perso. Na boaki na SOS na ngango na boaki. Boss Abeda Show, Maman Anastela Ave Maria TV, Maman Nabiso Tina de Bruxelles, Maman Nabiso Yvette Kalombo YTV, Papa Lone Malemba, Junior Malemba, Sergio Giste Kabuya. Nazawa. Et comment ça a passé? Na ko sifa sous douleur té na koma pona tambola il faut un anti-inflammatoire. Bienvenue sur Ave Maria Télévision, la télé du moment dans chaîne Oyo et colonisée sur YouTube na ningmo saranate nazara toujours né sengo mingi ceux qui nazali boso caméra ici mami pas hein mon partenaire de terrain, mon compagnon de l'élite Masolo Abed Kitenge, ça me fait un réel plaisir. Tant on habite à Ralisolo, il y a Ave Maria Télévision, na monara mbalamoko mama Anastela. Donc Mbote Nayo, Yvette Kalombo, staff Mobimba, Team America, donc Mbote Nabino, abonné Nabino surtout il y a Ave Maria Télévision, donc continuez à s'abonner massivement pour savourer. Bilingue dans la chaîne Nil par ailleurs. La toile Migolo, c'est Ave Maria Télévision avec Ahmed Moukendi, le frigo de la presse à la présentation. Donc je suis très heureux aujourd'hui na Masolo Nabiso au Tobetara souvent na la chaîne Nabiso, chaîne du moment Bolandango. Je suis très ému, très heureux. Pourquoi? Parce que les gens ont colonisé beaucoup fort. Donc il faut natala bango na TV, il faut répéter pas de danse na bango, il faut natala Pepe Kale Ampagna, na kanga banzembo Pepe Kale Ampagna. Ceux qui bango basali ba geste moko bona ba danse na pe faut na kanga yango natala yango. Donc je parle bien de monsieur Dominique Mabwa, qui n'est plus à présenter pour Nabatou Yaba. Bisoba en 1900, Dominique Mabwa n'est plus à présenter, mais pour Nabano, il y a 2000 Mata. Peut-être Dominique Mabwa va se présenter pour bien. Donc je suis avec monsieur Dominique Mabwa. Fait Dominique. C'est un moment que vous avez appelé c'est un moment que vous na télévision Ave Maria Télévision. C'est un moment que vous avez na chaîne. Il y a maman Nabiso. Anna Stella Ave Maria Télévision. Maman Anna Stella Ave Maria TV, maman Boboto et le maman Yvette Kalombo. Oui, maman Yvette Kalombo de Bruxelles. Hein? Maman Tina de Bruxelles. Maman Tina de Bruxelles, maman Yvette Kalombo JVK. IVK. Maman Yvette Kalombo IVK. Maman Sengomingi. Dominique Mabwa. On est à combo na yo, ba botela yo, sur za combo, ba pesa on a scène. Bon, ndenge to ba misolo bat ba koyi balonde kuma dugni mo ba ici ke bimela comme nanga ba botanga comme nanga Didier mboka wa classe no bengo comme nanga Beze wa Kendi Didier bon dugni mo ya parce que tangu na ngai pa mama parcours ngai natangi école primaire nanga na Saint-Gabriel de première année jusqu'à 6e année na juste certificat nangai kaka na Saint-Gabriel wana na EPC Sirono au baby Kinshasa bien si presque anniversaire à face à Suzanne là ex maison blanche Suzanne là na l'honneur dans la 6 wana na passé nini humanité nanga baye kolongola nga awa batinga n'interne na tanga n'interne na Mushi na Mushi na Titi Wawa na Mushi na tanga kuna tangi première deuxième troisième à partir de troisième né ko zonga awa c'est 3 ans internat né ko zonga awa né ko tanga nesti de lo sid marqué na tangi 4e biochimie na ngawana on a ça biochimie tangi 4e biochimie na passé 5e tamba jusqu'au 5e ngamo na lobi na usana nga musala ya munganga
na 5e que 6e ngi ko tenanga sans infirmier tanga kini kinoise item kini kinoise oza côté ya kanko kolwana oza ko tanga wana tangi wana na sa stage na ngai na campus na PO4 c'est wana ba campus ba tumba bisa Sotraz c'est nga sa stage kuno na campus kuno université de Kinshasa okile muka tongo bino zui transport okite roponga ba beti makoloti campus sali stage na nga ti 11h oyesu makoloti roponga ba zui transport na yesu classe autant que 17 ans de Tobimi. Donc, on a ça 3 ans. Je suis infirmier breveté A3. Ce qui est dans maman et mon collègue Nanga Bazali, Nangalima Bazali, Nagitambo Bazali, Nangalima Nakino, écoute, on t'a botté moi, c'est moi, Nangal Bosso. Collègue Nanga classe. Tout le temps, na maman et mon t'a botté moi, c'est moi, Nangal Bosso. On a donc parcours et vie professionnelle Nangai. Bon. Je suis en musique parce que je suis trop musique. Je suis en musique, je suis en Baligablo, je suis pas makuta dans le site de Turumbu. Je suis en bar, je suis en musique, yo surtout ngo binga minga musique a pepe kale bien musique a pepe kale we mingi yo penso ke pas pepe kale ko zoa ba ko banga ka bongo c'est wana emoro azali bon ba pena viso ngo fondilo kamili ba banga raté nga ko kota na mpina banga na ngate ko emoro azana na banga te na banga ki na ngate un jour kaka na simja na ke na bandani na banga pepe kale na tuni pa dress ba laksinga na comme na kivundana na kutie avant ni bossa pa on na bamba ko ba vandi na ba petit na quartier wana ba zo bien bomba na 12e mairie na comme na PC mbote na PC bonjour na PC ajuni ngabi na ngina ba bine pa na bongo bina ngabi na ngeba no bine pa na no ebo bine ngabi he tia abi na nga PC nga adresse abi kende na koda terrain so mo na ba mo kan shemaki kende wana répétition za wana bimi pe na komo kende buina bimi na ingana na okitaka be yento ape na simatikali a démarrer voiture non ga sima voiture ozo klaxonner sinon ta boye akina BMW a meminga mina ya kota ko diti ya ke komi na ngana na kiti ati ba benge ko benge ngai visa Maracas ndé nazo ba visa Maracas wana question que pose ape na tous les messages ça fait 2 jours ngo babi qui vient puis ape du moins na bisona aito kufa akufa te mato kufa na free d'ici et son nom repose à paix arrivé c'est magaza zion à côté na kati ba salinga test na papa isili pa atuninga toka tana wana ko moko ta pena ko mo pesa sko bilenge mission wana toka tana wana Dominique Mabwa ici d'une famille de combien d'enfants aux 40e la famille na bino babota bino combien nous avons 10 nous avons 6e mais na 10 soit 3 bakufa totikali 7 vous avez une bonne relation étant oui tout ça bien ce qu'on est ba côté comme Dominique Mabwa yuta toto kende wana parce que place comme Dominique Mabwa yuta ils a déjà vie professionnelle na yo mais aussi expliquer parce que comment nous a Didier parce qu'on a vie professionnelle na ndenge ya ndule to eba ndenge ni Dominique Mabwa et bana et puis aussi répondre à la question on a maintenant qui liboso na eba ndenge ni rapprochement on est bandara entre on a Pepe Kale to ko taka déjà na mozindo parce que aussi au fond déjà terrain donc ezaki yonde muto kena ko luka Pepe Kale Pepe Kale muto ko luka oti oui bon tant pe na atikinga ba selinga test et simbi tout ba tuninga dina tuninga zo bien pas mususu ngabité bon Pepe Kale atuni bango babi sava ba beti su sebele mi se Pepe Kale na pini wana ki mardi siko tango esili babi na bon le be sous répétition na répétition donc na répéta mardi na répéter mercredi na jeudi donc ngalo bakaboy yango siko ngalo baka ngado mingi ba na 5 jours 5 jours donc succès na 5 jours ka succès na bandi pour na ko bazunga mardi na répéter mardi na répéter mercredi na répéter jeudi siko ki chaque vendredi baza beta concert wapi na pi wana na terrain sosa babengi concert vendredi na yape wapi na kuda joli bébé na dokolos na kuti joli bébé Joli bébé Zaki déjà wana. Zerato bon sa micro, comprenez-nous. Joli bébé na
Ouais, vas-y. Joli bébé moko. Pour les raconter qui na kuto kaka, kuto na toka ngai joli bébé moko. Na deux danseuses. Fili na Mireille. Oh, zabenga moko, bazabenga bon appétit mo babenga merci. Y compris Djuna Bumbaf. Ti les na ko ba. Kuta ki joli bébé na Dokolos na. Dokolos te moko. Et moko o sala na la vie est belle. Eh, moko. Wala za ba nini? Ba 80 quelque. Ti ba moko pe beti conseil wana we vendredi na yebi conseil beti siko pepe kala bisi bongo et lobi no njo andi lobi no ba beti zenyo pepe kala bisi bon toza bana ba bota misika mais bon mo bongo ka lobi siko ba dawo ba za kwa na répétition ndio za mo na biso ba za da curieux o te tout le monde bongo ka lobi ka bité bana ba côté sika ba bota misika bongo na bango lobi o te tout le monde bongo ka lobi tout le monde bongo lelo pepe kala bisi bongo ba ti pepe kala pression bon pepe kala ba beti c'est ben joli bébé à côté maman Ndoza joli bébé il va côté na bina biniti esili sko ngale na koti pepe kale abi bogomona Dominique Dodo Didier ti maman Djuna bi Dodo Didier te mabwa mbamo Dominique ko ekei Dominique mabwa comme Dominique mabwa botama yango donc pepe kale pesi Dominique Dodo Didier mais Djuna ngo Dodo Didier il peut donner Djuna baxi mabwa mon fils Djuna Mumbafu big one ngape na solara nae benanga yango ndesika comme Dominique mo botama yango wana tito beti conseil pe sili lobi nango sikoyo zai numéro 1 zai numéro 1 to yepe to beti conseil wana zai numéro 1 sili ku tango moni ayebi abi tango ku na bana bima abi nanga o monde ko bima ils pas ko ba no libela donc bima vraiment ça be loko ke batu ba mona donc ba mo épater batu donc pour moi sortir dans la télévision ils avaient les numéro 1 les wa peka chaîne ka moko OZT donc tant mission les comme tout avoir na Kinshasa na ba région muto avandi azotala bina wana na bête ba shit andenge na sala comme tout ba spectacle ndenge na sala wana epataki tant ka conseil esili kozonga bazonga sanga na ndako ku de batu liboso pango batondi o ba ozelanga donc c'est ça Dominique bandaki ndenge wana donc okende nyeso pa yango wana donc okende ya Dominique Mabwa le vieux Didier alias Dominique Mabwa yango wana Pepe Kale biso parce que ngana ebi Pepe Kale te kana TVA na omona ye mais yo ebi Pepe Kale tant que humain Pepe Kale tant que mutu ando vivant ndeni na batu tant que être humain et tant que musicien te Pepe Kale tant que mutu azaki ndeni na bino aki social Pepe Kale social Pepe Kale pa neso yo belane azako bana biso sungu be bana Pepe Kale ko kima répétition te yaza wana kima no concert mais répétition ko kima tu peux besoin ici tu pour quoi apprendre donc ko kima répétition te kima no concert mais répétition ko kima te somo ko na ko kima no répétition te wandi bo yo kana bien na terme ya moi ndenge Dicap la merveille le bar et Pacos na ninga moi et Pacolami tango kutana pour moi aki nango play azaki nango play il aime suko ke concert bo voyager so après il suko caché o ba pesi liboso wana o kasi ba master na ye to futa bana bato o itikale ba pesi nde o biso yango wana do awe ba futa na bino o ba pesi liboso bino bozo ya bino soki pour tika na nyonde nyongande za o bango so ba zo ba kablo ba misala pesi ka voyager alunga ke azako obligé pour dire ba billet ils aller retour ba billet aller retour wana boyo kani na ye esika esiko ba musicien na voyage ba esika kolala malamu pe restaurant kolia ya malamu ya zalaki bongo premier voyage non empire bakuba ezalaki wapi okende bokende wapi Zambie Pepe Kale ondre ba kotana ba Zambie ba Tanzanie ba Zambie tukita par Lubumbashi tukita par route kota par Lubumbashi kota Zambie par Kasumbalesa Voilà première voyage à Dominique Mabwa na bakuba na wa c'est wa ba Air Zaïre na banda kumata avion Air Zaïre Boeing 737 Air Zaïre ndio bobeta pe lo moya baba Boeing wana wana za bomata ki avion nde Djuna Mumbafu créer ki logo wana to toi soliste comme 737 Boeing to na yi et donc na banda premier voyage nanga Zambie avion Boeing 737 na mena libanda sko ya Afrique premier voyage na mboka ni na libanda Afrique dans en Europe, en Asie, partout. Première voyage dans la bande d'Afrique, c'est dans Mboka. France. France. Je vais pas nous qui m'a quitté, la poto. Qui m'a poto les le côté. Et puis poto des cimetières musiciens.
so on sa carrière na yo qui va na poto bon ils ont choix muto ils ont choix muto que na poto tant de fois ni na wa masolo vie Dominique Baba que na poto trop bon en pire que c'est ça ko vanda biso yo beaucoup d'Afrique aussi ça Afrique tout Afrique to côté Caraïbes to bimi to keti na ba ya ba île d'Ajoie, île de Comores, île de Madagascar, île de Moroni. Avec Empire Bakouba. Oui. Bah sérieux, Pépé. En tout cas, je profite de poser ma question pour naïe sur Pépé Calais. Pour naïe, n'importe quoi, naïe, na 4e, 5e primaire, étant ouvert d'ailleurs, 1998, je crois. 98, novembre 1998. Novembre 98. Je connaissais rien. Tant Pépé Calais a en vie, quel était le musicien congolais Oyo? Alors, il y a un Pépé Calais bien. Madambo, il y a comment s'approprier ma mangai, l'yampagne, mais il y a de son vivant, tant qu'on a Pépé Calais. Quel était le musicien congolais au Yano sur la peine bien à Pépé Calais? Parce que le musicien tout. Vieux Jossa, président Jossa, Nyokalongo, Mambili Abel, Mathieu Lamouana. Parce que c'est tout. Surtout bana wengele babimaki wenge upo Pépé Calais litaki makasi po wenge panzana te Pépé Calais lingaki bana wenge mingi donc que ça ne prenait Pépé Calais ndoni tampi kumte panzana te achaki souci makasi alita ki mingi po que ça ne pas targa giza que ça bana bandali pa mona bandali alingaki que ça ne panzana te et puis soupe vient biso mo pa au baza pe so bien même pas tal quoi ya zaki na kivunda vient biso mo pa on lewa wana inga wana na Lubumbashi wana bo biso ko vient mo pa tal aye pas vieti na vélo na vélo na pour avoir été pas vie na parler film mo pa baza so peu bien presque maintenant qui ne plaît donc so na ba musicien tout dans le répertoire Empire Bakouba, hein, pour arriver à musicien, danseur, dans le Empire Bakouba. Oui. Donc tu faisais déjà partie de cette grande famille-là. Dans le répertoire Empire Bakouba, avant Yokotate, Empire Bakouba, jusqu'au dernier jour de Pépé Calais, quelle était la chanson au Bana Olingama? Quelque chose à appeler sur Oyo Kiango, au raisonner Pendavier. Roger Mila. Pardon? Roger Mila. Ah, Roger Mila. Parce que le premier clip nanga à TV, c'est Roger Mila. Tu bien né mort. Est-ce que mort a côté Empire quand? On a côté déjà. Non, Dokolos. Tant que mort à Koufi. Tant que mort à Koufi, ne Pépé Calais, mutoluka ki mutu moko neti mort to. Tant que mort à Koufi, Pépé Calais Dokolos à côté c'est wana. Tu sais Roger Mila ici, tu peux aussi diviser par deux. Tant deux albums Mamie à papier. Tant album il y a Mamie à papier c'est Bima, les deux c'est côté un album Mamie. À cause de ça d'avoir clip tout mais quand on lancer bah ça c'est à cause bien clip à Jordan. Balancer qui n'a pas Jordan. Mais on dirait Dokolo si bah ça rapproche Mingina joli bébé que yo mutokutara joli bébé dans Empire Bakouba. Tout ça la famille donc on a besoin de ça tout wana et qui n'a besoin comme lango dojo do ndenge ba Pépé Calais zaki to kadima kabasele dilu matolo et kadima kabasele de dilu matolo kabasele dilu matolo kadima et za biso pe écrit dojo do Dominique Johanna joli bébé Doana Dokolos donc qui wa tilo izara bien attendez bon za tu zara bien tu ra famille ngana za tu ra famille tu na so na mona problème boye avant que famille n'intervenir atato donc batali boso ba potanga main fort za bango mbale wana en tout cas c'est bien donc batali boso potanga main fort so na problème bango mbale et bandi comme souci Empire batika na bozala pe ba biso bien mais na bango na biso to to ba potanga main fort ils a mis ballon na tanga joli bébé na de kuna boka na bango ba fleur et sika ba po ndi bazanga bana poto so ba pambwami ba be Dominique na ozala bien donc ba nzama pambola bon to bango bazanga no bien na poto ba pe avec Dominique c'est ça na ozala bien en fait avec tout le respect que je vous dois permettre de poser une question et votre taille dans la vie professionnelle na yo taille na bino ba Dokolos ba joli et bana ko gêner bino par rapport à baninga ou bono sentir mal à l'aise non mais tout ça tu veux en famille donc on a gêner pour Anne Dominique Mabwa
père des enfants, marié? Oui. Na baye moi c'est dans le bosso yaki mutandu. Tu botaki na ye bana mibale et moi c'est na mobali. Taka kamle so nde ba pepe ka social. Tant ba boti moi na ngali bosso wana. Moi c'est na bota na mama yemo na kitika moi c'est na pepe ka le wana va na banda et na ville na Tabora. Pepe ka ye kulukanga na ndako. Babi na ye Dominique ate ake a mama yemo moi c'est na bota pepe ka la ndinga tina mama yemo. Alandi ngati hôpital porta à moi hôpital moi sinanga vraiment moi ça liboso au moti bana mibale tellement moi makambo ezalaki bien te pour me conseiller nga pour que Dominique moi ça au 20 minutes pour avec moi mon moi hein moi le kamuke bu fasi melo mbeli asimbelo molangi et puis habiter Dominique trop brutal nga Dominique ka ngam ta brutalité nga Dominique ka dou ko tant na saki msa muziki baninga nanga ya batali babi Dominique mutaka ka dua lo bakateme bakasene ba drogenga basoto yendo bimo bineka batinga bindu et bina bandina sa musique ndé petit le na za artiste na se droga kate soki bok na melaka nanga melango te noa bayana nte melango te pe na mitala ko melango te na melaka te na tira ko melango te na mesa na bina iboso full ba to bele ba concert to beta ba sali nene tout eza ya makila yangeza ya makila. Et puis après, vous avez seulement 2 enfants, tous à Banam. Bon, non, moi c'est votre banami balé. Moi c'est mon bali. Quand mon compagnie, moi na bela qui, moi na kufa na souvenir, moi je suis à l'hôpital à Kalembele, mais na piété na ngota la ngote. Moi na moi si à kufa la wana. Tout côté hôpital, moi na bela qui, ti moi na kufa. Bon, tant moi ça ndinga za qui makama pepe kaya ko conseiller. Tant que je peux moi je pas comme désordre puis comme il y a cause moi sin ya muluba na mo beto ebota ba mi balé moi c'est na mbali ko bana na voyage ki na voyage na ke bo maman ka ko bela parce que ande na zawa na ndeka so na kelo parce que musa to sala munganga na ko traiter bana nga moté mais so na kena moi na hôpital na talaka so mo kambo ça ne va pas na habité boité basala ka boui pour ne pas se moment na ngambeli boso mbali makile sila ke toke mama yemo ole ba traiter moi na ba chino moi na bongo sikonga sikana panaki na soko sa jité siko moko za kana yebinga abisi bango ne ma ba benga ba tuninga te abo para médical lo baté e ba jimo la pesi moi na premier soin yende atika ki moi atika ki moi na leka beli ba keno hôpital ole bata na moi na makila ba ndo moi na kina démission makila ba réseau ça moi na mai ta aussi moi mai momo donc actuellement vous avez combien d'enfants là ba bana mi bali moi sina mbai baza on a qui bazali moi na ngali boso comme na 24 ans zone de 25 ans ami bala moi si azas ko na 20 ans taka bana basi ndo me bonté ko tsape singa petit fils na petit fils moko comme on est Samuel donc petit fils na atoko sa 4 ans le 17 novembre petit fils na atoko sa 4 ans puis azotanga déjà za maternelle. En tout cas, Nzambe a battu la Samuel, petit-fils Nayo, a battu la peine à Bananbalé. Dominique Mabois, lui a Pépé Calé, hein? Échanger ni na vie, quand Pépé Calé est mort, après la vie que tu menais avec Pépé Calé et la vie sans Pépé Calé, ni échanger maintenant. Bon, nous avons Pépé Calé, mais nous avons Pépé Calé, on dit na zolo baboui, na zolo appelle les boss avec Dachou. Pepe kadinga kufa akanga biso ba pona ngai domi précisément akanga ba nité banzana bino za confond parce que dès son vivant azalaki kotinda nga ba makamuna ye ba biro comme azako tinda tindanga nga pe moi quelque relation ne wana natika nango ne que c'est quoi les c'est pepe ka ba boss avec Dachou bimaki déjà mais pepe ka pengo sel nzo binenge benko yembela ye dino ba yembela na ba inosbi ab Dachou pepe ka penga ko yembela même June ndio zo bwango bwakela ye
Abedachou l'équipe François na Valais patron Bogos Abedachou sombelanga kaka océan Pacifique yo l'équipe François na Valais o l'équipe livre sterling o l'équipe dollar o l'équipe nini euro na Valais Abedachou donc pembe na yo donc usukola kana miliki yo suka maya pompe te usukola kana miliki donc miliki ba melaka yo usukola kana ngo Abedachou sans tâche donc ali kwanza bona nzo Abedachou za la kati les beaux gosses, il y a boss news de les beaux gosses. Donc, tu sais qu'on disait, Pépé Calé, après sa mort, on regrettait la disparition physique, mais après on l'a mis au Banzela. Si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à Pépé Calé. En tout cas, c'est vraiment une bonne reconnaissance. Qu'est-ce que tu peux encore dire sur Pépé Calé? Peut-être quelque chose qu'on a posé sur Pépé Calé, je ne pas posé avant tout quand na Yomorosco de bon, il y a la sociale. Tant que tu as Pépé Calé bouillé, taka baluba moi sina lami biloko chi sana fufu sana pondu ni toujours il y a Pépé Calé sika moko donc sur le maboko bolia donc quand tu parti ensemble bolia sika toujours il y a ngana sika moko. Pépé Calé on a bana combien selon connaissance? 7 bana. Bango tout baza en vie. Baza en vie moko akufa ya moi si chéri akufa. Et puis les garçons habitent à côté à Fabregas. Alors après moi on a Pépé Calé. Fiston Kabassé. Fiston Kabassé. Moi là vraiment il y a Yampagna. Parce qu'Empire Bakou Belima Breka Moutou ako organisation Empire Bakou Bazate Godé le Fomonga Mounaye Papitex. Bon, moni ceux qui na série wandi na Zoloba. Ba boss ko habite choix Zalaki. Akope ko ça pe je ba maman biso ana Stella Ave Maria TV sur Zalaki. Ba ça to Empire wani panzana te. Ojuka ba maman biso Tina de Bruxelles. Sur ba Zalaki c'est quoi Empire ngo panzana te. Ba maman biso ko ba Yvette Kalombo. YVK sur Bazalaki Empire ngo panzana te. Vraiment papa Molia ni malemba ba jino ni malemba bon ba jino ni malemba sur Bazalaki Empire ngo panzana te. Mais Dominique Mabwa a remarqué le moko Dominique Mabwa on a banota na TV na Dominique Mabwa on a venu on a fait une émission dans ce cas-là jamais tant on a banoko là dans ce cas-là jamais qu'on rêvait que ça l'émission mais je rêvais être journaliste. Mais je ne pensais même pas qu'un jour je peux faire une émission avec Dominique Mabwa. Une émission, je ne suis pas si erré parce que ça me fait mal. J'ai mal pourquoi? Parce que la santé, Dominique Mabwa peut nous sentir santé pena, mais je vois un Dominique Mabwa en train de marcher à Boitier, un Dominique Mabwa qui a perdu du poids. Et moi personnellement ça me fait très mal les animes. Un Dominique Mabwa. Appel Nangai. Et pas boss Abedachou. Oh l'équipe François na Valais, l'équipe livre sterling na Valais, l'équipe dollar, l'équipe Detmark, l'équipe François, l'équipe monnaie étrangère sur l'équipe na Valais, l'équipe même euro na Valais. On a vu au sommet batu basenga ba mitu menga domine 5 sommet océan Pacifique. Abedachou sommet océan Pacifique. Parce que les boss des boss ya ba boss. Sur le moment nabiso Ana Stella Ave Maria TV maman baso pas maman nabiso Tina de Bruxelles na baso maman nabiso Yvette Kalombo YVK na baso na papa ne Malemba Gino ne Malemba na bossa unité donc moi Dominique Mabwa le Augustin Kabouya je suis terrassé par la maladie santé ils ont tout sanga makasi Pépé Kala kufa en 98 2002 nazalaki na Porto en France heureusement en France na Paris avant même le pneu sur scène wana si le va force république nazalaki wana ça fait combien d'années kuna tokendaki na Vienne biso Boeing KVK avec AP Fondation KVK musicien Boeing Kinanga Majvel avec AP Fondation tokendaki na ba des à Santou ba Lodi Motindo ba Bia Chante ba Chris Bass banani balema wete banani babi ba Florette Joka tokena bango kuna na production ya Vienne biso Goma Kengo na machine mamila 12 tokenda cop et petaki moi Porto bon ba mas tika kina bango nga profakina replier nanga tangu na zongi vina chaki poa makasi ya kosanga arthrose na lokolo nanga gauche ezaki arthrose accentuée aiguë
dans les 3 compartiments il y a tout qui touché n'est qu'il na centre handicapé parce que c'est l'opération na quand même côté na beki docteur wana asali ngai radio congolo spécialiste abi ah biso ça opération il faut vous aller évacuer tant que c'est un candidat évacuation na tali a mbongo na futa no wapi c'est wana ba boss abi da shuba zalaki bambana biso ana Stella Ave Maria TV bamama Tina de Bruxelles bamama biso Yvette Kalombo YTV papa Léon Malemba ba Junior Malemba ba Sergio Gista Kabuya so bazaki bango zonga charge mais c'est wana 2006 wana c'est 1+4 ne ko boaka misu nanga le wana to yakina président Joseph Kabila na ko sa na ko boaka misu pa na ye na ko komele mukanda na ketika kuna na ko sa pe ba titi ba ko zonga charge ya otindanga na Afrique du Sud na ki basali ngo opération pe na ko zonga po sipotenga makambu to fa ba billet hôtel makambu tout le président Joseph Kabila na kenda pe basali ngisi na ko zonga ils en 2015 n'est ça sous paralysé côté gauche nanga on ça sous calme même ko basali opération na izane bendé na kati mais ça sous paralysé côté gauche na zaki demi à mort 2015 na kota même maman et moana avant na pavillon 20 bango na 20 ben na pavillon 10 bango na 10 ben na pavillon 8 na ngoti ni tempo bazola tsanga son na zo suba na son de wa tsanga pampex so yango ba memangai ba meminga ba lati singa ba meminga ba bazo sukula ngata wana si pa sikaki no hôpital ne ko bima na koti na décembre bima na janvier ti docteur binanga il faut qu'il t'appoie ne ki t'appoie si ko ben eloko ba chenga na kolona na Afrique du Sud ya ki vie ba chako pona poids na ngai exporter poids ndi na izaki mais vie pour quitter les minutes no ba je suis nazo souffrir na komo tambola ni naza ko boiter vie nini eloko pe umeli depuis 2007 jusqu'à maintenant le 2020 ça fait 14 ans ils ont en kata nzoto boss abe dachou ça fait 14 ans ngai Dominique ima bois boss abe dachou so yo kanga na bois qui na SOS na ngango na bois qui boss abe dachou maman Anna Stella Ave Maria TV maman na biso Tina de Bruxelles maman na biso Yvette Kalombo YTV papa Léon Malemba Junior Malemba Sergio Gista Kabuya nazawa et comment ça nga passer na ko souffrir sous douleur té na koma pona tambola il faut un anti-inflammatoire donc on a passé ben na moment moko ba ya vache maigre on a passé étape ba ya vache maigre parce que donc on ko tambola mingi té on ko exercer musala nanga na parce que ngai na liaka musala musique na ko susté moi peu ko tambola pe mingi sous na ko karaté. Donc je suis terrassé par la maladie. Vraiment, en 2015 ou en 2007. 2007 au Bassal. 2015 ça l'a paralysé. Et quand on a maman émotionnée toujours la présidence tu as dit bah il faut perso. Il faut perso. Nazo etanga na kuyi wana na ndako ba meminga collègue na ngalo fombo ya tali akendaki secours mbango pa ya Pius Mwabilu. Mbayi mukala excellence Pius Mwabilu mtu arotinda $250 on a contacté nango scanner autour le reste tika ki wana donc ils a qu'il faut payer sur na bamba tout ça maintenant madame tabayoka ki yaki secours na ngai za otanga l'hôpital ba tika quelque chose ba musicien na biso ata moko assistant ko cha kongo mtezai ko landela nga mutastenga aide mukana mba mona ki Fabrigas métier noir tellement quelque chose pour les fatigues hôpital Bimaki et ça qui na deux fois même bongo oyo ya kufuta avec intérêt pour na futa l'hôpital na bino chaka konga ndo la nela yo bala annonce tout est comme appel normal bon nga moko yaki na Fabrigas izam susu ba Fabrigas atika lobeto solo mutu tekena mutu kingani asali ba mutu so ngai mutu mona mo relation nga moko aux États-Unis kuno Mesandré yepe ko depuis kuna ayoka ki atinga mutu tino hôpital atinga mo aide yaki no hôpital. En tout cas, M. André aux États-Unis, un grand merci. M. André Maungu. André Maungu, un grand merci. Vous avez un contact? Bon, contact, comment toujours un contact sur été. En tout cas, Fabrigas le métier noir, ça sort de la bouche de le vieux Dominique Mabois. Donc c'est déjà, moi si numéro il y a reconnaissance qu'on a au Salimé. Tu vois, dans le monde, Nicolo, maman Anne Stella, Ave Maria TV Ali, Abed Achour Azali. Fatih Beto Bongo, Fatih Beto Moukantombolo. Bana komi na présidence.
Ça fait au moins 3 ans qu'on a un nouveau président. Au salaire qui est fort et sous au répondre la démarche na la présidence par rapport à l'assistance moro pour l'ongolo le coin des eaux de Rangeau, ça fait 14 ans. Bon, dès que ça la démarche nanga, ils ont déjà donc pour me tirer qu'on fout à fartir dans l'hôpital. Place na okende, ça la démarche tunga moko parce que nous avons la douleur, nous avons la douleur. Pour différents à kuna tamba bi na tira ou forcer na tamba na beki. Mais boss abey dachou. Tala nga domine zoba. Na véhiculité, na douleur wana na tamba fanta na beki, mais so na simbi beki. Na ba transport sa mboko tango tellement batemi ba mituka na bango ba bis na batango ngo matamo na beki ba bi fotete ba kimi. La foot a té aller la foot a raté. Mais ce que moi tu appelles beki ngote donc comment ko forcer ko tambola ka bon malé ka zo boiter ka ndenge wana. Oso si beki ba transport ekima na ngongai. Ba kasanga na fotete na tambola ka na foot a raté. Yanga na bossa be da susho zo yokanga. Soko sunga ta 4 makolo et sunga ngai. 4 makolo. En tout cas, il faut des dons utiles. Bateau, mêlé, bateau, ceux qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, ça, SOS Nangaï. Nasa Moxa qui bat démarche Nangaï, ça a amorcé. Na quelqu'un de ma pavillon 1. Bassalinga radio. Rapport médical, ils ont signé par 8 médecins. Barabi, Bassalinga radio, de M. Dominique, il souffre de un souvenir arthrose, orthopédie et traumatologie, la genou gauche accentuée aiguë, dans les trois compartiments est touché. Bâché premier tiré, la radio a absence et le côté, deuxième tiré et le côté, deuxième tiré et le côté. Ils essaient par où mais des tout bas sanguin, c'était bon balobi qu'il faut na bima na kende. N'est qu'au côté à contact na clinique université de Bruxelles, Erasme. Na bengi service ya orthopédie et traumatologie. Na yebisi bango. Je suis pensant les gens qui ont souffert de telle maladie. Babi nanga tinda biso cliché na radio. Na scanner, na tindeli bango. Ba juango, ba benga so na ba tinda biso rapport médical. Biso rapport médical na tindeli bango. Ba tindenga ba mikanda tout c'est yaki na facture estimation ya d'hospitalisation na ngai. Na 10 jours d'hospitalisation. Bachinga na chambre à limoko post opération révision na comme docteur a fait opération anesthésie tout ba facture na bango tout batina ba numéro compte bancaire na bango facture na 10 jours et sali c'est 20 450 € pour l'hospitalisation na 10 jours na Erasme na clinique université de Bruxelles tant que belément na tout et puis c'est un poids ya komela le président Kinois Fachi Beton na komela ki mukanda na kitika pays de la nation. Mais hélas, je m'appelle à un inspecteur, M. Benga, un téléphone, pour me dire que oh, Dominique, oh, nous habitons, tu as la bouille, expliquer, oh, je t'aime, nous sommes bon, nous habitons, non, nous avons maladie, vraiment, opération, depuis 2007, 2015, nous avons sous paralysé quand même partie gauche, et là, il y a un conseil à passer, il poids équité, il conseil à passer, ma casse, il y a un moyen à commis, même quand tu as les armes, par rapport au médicament, tu as l'hôpital, les armes. Le monsieur me dit que nous avons un docteur. Nous avons insisté sur le coup de thé. Mais à décocher à Katinga. Le monsieur, c'est un monsieur qui s'était présenté qui travaille à la présidence ou il est. Donc, quand Dominique parlait de la nation, monsieur Dominique, c'est parler de la nation. Si tant que Sali Bongo, le lendemain, nous avons télé qui dit parler de la nation, on a passé dans notre camp de terme, on a passé dans quel type de la nation. Na komi kuno na kuba service kuwi na yebisi bango babi na ta mutu mo bengi ngai des points comme il est très liboso na chi ba suba smart wana na yeko mi balé na zi kutu akisa que ce soit très liboso na grafon lettre mi balé pour être pour na comme pena pour ba na zo na tchaki très urgent pour quand on est comme très urgent yango mtabe ngai ba popa tenaki na ngai téléphone yango wana. Les lendemains, on est qui t'a parlé de la nation, on a combien de services pour y aller. Deuxième lettre, on a côté ça qui t'a pas bien gagné, monsieur, t'a la bien gagné, oui. Mais va pourquoi bien dire n'était parce que tu veux que, par exemple, ce parti besoin d'un zawana.
ndenga za 2023 toyebi ke tozalaka na ye 2023 o 2028 tokoza na ye kaka mais eza na bato baza entourage ne balinga kobebisa yo korépondre motu ke na téléphone ke président siko intervenir na kano kaka sokomi grave na hôpital de otili bato na biso boye mais ntango bokoka grave ekomi grave ntango bino bokosala badémarche nde makambo liteka mbongo fo badémarche boyeboye so esiko moto akufi après boye sous le haut après boye bozelaka tokufa bozelaka tokufa wana bokomi kotiela biso moto akomi na cercueil boye kodécorer botieli médaille mérite likolo bobambi oyo azalaki icône oyo azalaki légende bongo. En tout cas, on a un président qui est prêt. Et là, il y a longtemps, on a quitté la présidence, on a bien les mêmes moutons, on a téléphone. Ayambi, Babizanga Dominique, oh, je non, mais si. D'ailleurs, on a la présidence, d'ailleurs, au président, je vois plus aux alliés, on n'a pas eu de la nation. Mais pour tout coup, on a pas de dans le lobby. Ah, ben, il faut que mon abenga yo, ah, la présidence, barrière, donc, c'est compliqué dans le téléphone. Il faut na benga yo boyete oui nga bene po tu kutana po makamyo lo bagi na lobby papa lo ne malemba ozoyo kangai junior le malemba nasi bozoyo kangai Abedachou le boss the boss o l'équipe France na valeur o l'équipe sterling o l'équipe dollar o l'équipe dutch match ozoyo kangai mama na biso ana stella Ave Maria TV, maman a besoin de Tina de Bruxelles, maman Yvette Kalombo, YVK. Bonjour, quand Dominique, il y a un mona. Il y a un SOS, il y a un lancé. Na boy bozela nuna kota na kati ya iloko bachaka biso ya kaka ba musique moko wana polo soki na kei mo bana nga mibale ya mibali na kokona petit fils na ngai Samuel botika na nani Nazana envie moi que c'est bien ça batushu ezate parce que je suis terrassé par la maladie. Si aujourd'hui la maladie te laissé en paix au zong la paix masolo. Nazana makas pangisa makila. Ouais peut boss abeda choma pena zo bile vraiment liboso na yi vraiment. On a ce que sonné na sali grâce boss abeda chour à Thier Masolo Angers Dominique Mabo évacué en étranger. Masolo papa est vidé aux zones en bonne santé. On a créé bon, on a au côté papa chéri Jibem Piano. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. L'homme qui a mis l'eau dans le coco, papa chéri, Motopamba, Salvatore de la Patria. Et on a peine à payer Moutounanga. Yé penza, tout sur la montre, tout sur Dominique Mabois. Omoni Dominique Mabois, Kandinga Lovaka. Donc, ceux qui sont en train de madame n'a connu toujours que c'est perception. Parce qu'il y a dominé le monde de théâtre nazaire. Ça l'a fait théâtre? Oui, ça déjà on a joué dans le groupe il y a Yann Dimos. Ah bon? On a joué pièce du groupe Yann Dimos, groupe Yann Dimos groupe Lembo. On a joué pièce mon titre en gros qui incident. Incident, nous avons le principal. Il y a qui mungai na utaki Afrique du Sud na ko bala mwana Yann Dimos. Papa na ngai zalaki Bilali. Maman n'a pas le somme. On a joué des donc Ganza a c'est complet. Le somme au pire bino depuis en plein Bakuba. Oui, Ngara c'est complet. Comme le somme na Pepe Kariba banane. Ah bon baba. Bon baba rumbu. Cocktail. Bon baba rumbu. Pepe ka pas moi ba rumbu. Pepe ka moi ba rumbu. Banda ya koya. Na ba rumbu on dirait la cabine la place. Ah moi c'est pas tant na Saint-Paul. Ça c'est une totalité Saint-Paul comme. Mutualité ba na Saint-Paul. Pepe ka tant na Saint-Paul ba rumbu bango. Donc le somo pena fait Freddy na yampania ba ibana kota ba rumbu na côté na ba groupe mama la ngai pala donc ya ngwana lobi boss abeda chou ko zati Dominique Mabois akota le rango na osenga bino donc na sengi sekour na nga le boss abeda chou avant na kutu makamna osenga 4 makolo kaka ya mingi te atama kechi te ba yari sezana ngo ba IST zali wana kata makolongo ba sous dépense yo moko na boîte ba le chauffeur yo moko na boîte ba le sous chauffeur yo ba no sous chauffeur na bina bino na passer période mo va chimègue quand on ko alem sur boss na ko choba na ligne ti e beta na ngopene pour na zo mo talaka te ba na te donc moi va ja kwanga ko lié te boss be dasho moi déplacement chauffeur ailleurs déplacement na bengi ya ka salinga nini akonye makambu na ye Maintenant, ce qui est important ici, c'est 4 à Makolo, c'est l'évacuation de Dominique Mabo à l'étranger,
soins appropriés. Paiement facture à 20 450 €. One facture hôpital. Donc, moi, séjour, moi, billet, moi, bon hôtel, des paquets, mais ils ont hôpital, 10 jours, c'est 20 450 €. Il y a des soins tout le et puis, il y a des sans garde malade. Nous avons accompagné, pour bâtir une accompagné, bâtir une garde aux gens. Pe bati ba compte bancaire bon 20 450 € mbo wape 50 maboko te ba vion compte bancaire na bango ba compte bancaire na bango mi kanete ezana nga ba compte bancaire na bango to ezali ba ko virer na compte na bango bango le ba zombo wana batinenga ba document ko permettre nga pona ko obtenir visa nga pona ko voyager yango wana ba konzi basé belé na mboka oyo ba bailleur de fonds basé belé est-ce que vous avez temps payer ko tambola bureau moko mi balé misa to kocha ba document bon le quoi si na combien qui fatigue beton na pe que na bino que premier tour donc au combien pe ngomba déjà parce que premier tour na kene ba tinga ezaki na président honoraire sénateur à vie Joseph Kabila Kabange autant que président fatigue beton ah ça akimemanga bezai kaka président ouais ça yé montant na premier discours ya nini il y a investisseur n'étant après ça qui connaît pas ça remise pour Zabani Aza président de tous les peuples congolais on est président de Kibimo Beto Batumo Bete a président de tous les peuples congolais président Fatih Beton Aza président de Kibimo Bete a président de tous les peuples congolais à l'obaki en mon discours bagaye pour nos peuples pour tous les peuples congolais pour qui ne m'a bandé papa ya Zako bagaye papa le fait papa na biso Etienne tu serais de Moulou Bani le peuple d'abord donc yangwana ya batu chani kake o azaka président Kibimo Boye songo pakala ote a président tous les peuples congolais ce moment dossier à mutu yé na présidence bo finaka te bo sali makamusi sa yibo bo sali tane tinga ndingi bangi baba sa yo to gangela mutu to lobi na mutu ke ko insister na yo te que président se retrouve quand kao mutu comme grave de tindi batu baye depuis quand ça est-ce que ngatuka bosile batinanga na grave malade ngato ka basali ka po médical ba pique évacuation ngwana na kendaki na kuna ni présidence va intervenir à l'époque va intervenir à l'époque va intervenir ba mon dossier nanga. En tout cas Dominique Baba merci. Je vais dire aux amis qui sont à la présidence baninga o ba moi chance ya vie de travailler pembe na chef de l'état ya Rosala nommé ministre Rosala nommé gouverneur nangina wa sabi dossier personne ndiso ndingi exact ko isko tamba so isko dossier ni zali muto moni dossier ki zali artiste danseur Dominique Mabwa depuis Calais bezo Kenji au dossier comme ce qui ça dit bon ça un dossier madame et Kende ici et Kende pour connaître ça j'allais dire ceci des gens ont besoin d'opportunités la vie à Rosala pemenya ba konji to bokomi ba konji c'est pas parce que besoin ba meilleur congolais c'est parce qu'ils ont chance na bino ya vie nzamba pesa ki bino il y a des gens qui sont meilleurs il y a des gens qui le méritent mais opportunité à la rater ça la aventure tu ka poste na yo Zoya ya mobo chai wala mwana neba benga na yo pena la minute on sa route makambo koleka yo donc il faut que tout à la ouvert quoi tout à la bolingo tous s'entraider entre misoto lingana la Bible nous recommande d'avoir l'amour du prochain Fatih Beton c'est notre président c'est un président ouvert c'est un président qui est près de sa population à solara bien donc il y a un dossier mususu et il y a rawana bino finango le président n'en sait rien et puis vous vendre mal l'image du chef de l'État qui a Asunga Rabat, tout ça, mais que le président Soko Moneboé, Asunga, c'est un président ouvert. Donc la RDC a la chance d'avoir un président qui est tout près de sa population, un président qui n'aime pas voir des gens souffrir. La présidence, il y a un dossier à Dominique Maba, il y a un dossier, il y a un Nzela. À moins que moi, quand Tombolo et Moaboya qui a Asunga, mais c'est que je sache, c'est un monsieur au grand cœur sur Amoni. Dominique Maba, c'est une valeur à respecter dans le Canabiso. Ils ont vendu la culture de notre pays à l'époque avec l'orchestre Empire Bakuba, Bimisi, colonisé Afrique. À l'époque, il y avait Pépé Calais, coupé, décalé à l'activité. Parce que imaginez-vous, Roger Mila, c'est un Camerounais. Le monsieur en question, où est bien un téléphone wana. J'ai des preuves sur moi. J'ai son numéro de téléphone. Combo Naïbi. Le téléphone pour nanga benga j'ai mis enregistré na WhatsApp. Parce na WhatsApp nanga photo ne bimi le monsieur qui a pris président de bibi mbote boy. Na photo na WhatsApp nanga. J'ai des preuves. Kombo na ina zanango, mon téléphone na zanango.
et puis na photo o azo pesa président de Bimbote le monsieur benga o wali musali image ya président biko bake président c'est intervenir na kana kaka so komi grave ndé président tutinda pe bien tutinda batu na biso ba mbongo na bango ba budget ba yeko sous le patronage du chef de l'État que chef de l'État batu beaucoup c'est la makambo belé je disais à l'époque il y a Pépé Kalé ba coupé décalé ba nini na Kenya wana ba Afrika wa no Kanate preuve en est que Roger Mila c'est un Camerounais, une légende du football africain et puis et puis Pépé Kalé Yembaye pas besoin de tumba le babu so même quoi na full ko se kango te na misu yango et quoi biso ba Dominique yo ba ko se ka biso boye beaucoup comme ko ba boaki na full et tant ba so ba te ko zaki pe misu na yo na domi pe na sa époque na c'était pe ça ba to exemple de musu na va na te ba ta tant za bi na fu na misu tant so su na bi tant fu misu na bi na sa be sa boy bato baseka zo sepela mais comme tu viens sepela sabino bongo hein tant bien dans une c'est le cas dans la blation voilà bina boy bato zo sepela te scolopo je suis terrassé par maladie donc ça Dominique bobo qui c'est na sepela sabino pe bo kansata hein vous avez filmé sima pour sepela sabino ce que je disais je me rappelle de la chanson ya Pépé Kalé Young Africa. Young Africa c'est une équipe de football na Tanzanie Blomo bon Young Africa Yanga Moja Baba Taifa. Donc Taifa c'est comme équipe nationale ya Tanzanie. Donc c'était une chanson ya Pépé Kalé mais ba Tanzania ba se retrouver dans Nzimbo donc Pépé Kalé Abaskura mani Raisi Wanyama Abaskura Majali Wae Abedi. De Pépé Kalé c'était un grand na ndenge moko ya Majali wana Bwaki. Le grand Net Majali wana azakosa azaki kosala à l'ambassade ya Tanzanie. Il travaille ici à l'ambassade de Tanzanie. De Pépé Kalé un grand quand il y a santé mais grand pena grandeur na ndenga hindu sa idéologie. Tara bateau ba beta compétition Afrique et autres ta boye bien ngoti ba chef d'Afrique et de Caraïbes ba joueur ngo ba jogo ba beta ngo siko Dominique Mabwa ba Martinique ba Guadeloupe pour les Antilles Dominique Mabwa siko soki ne si lelo hein à part Babé Dachou à part présidence mutumo wa pour ça aider wa rejoindre ndeni benga ndeni ni ba rejoindre le numéro na contact téléphone na c'est plus 243 82 20 60 192 plus 243 82 20 60 192 na réseaux sociaux bozwa na WhatsApp ezali na pesa mo WhatsApp nanga WhatsApp nanga yango yo na WhatsApp nanga na pena pour ma miswa moi Dominique donc comme le moteur mo ezali motif fona ko tobena révision na ko tobena ni mutuka moteur tambu tele deux fois que bina ba c'est révision donc même na pour ma miswa ndé nazar si ba ça un examen il faut na ta lunette mais bon on somme lunette si ba ça un examen il faut na ta lunette donc WhatsApp nanga ezali c'est plus 243 99 57 99 57 60 696 99 57 60 696 99 57 60 696 on a contact WhatsApp on a contact dans WhatsApp wana téléphone plus 243 82 20 60 192 plus 243 82 20 60 192 boss Abé Dachou. Dominique Mabwa il a quel âge? Je suis à côté demi-siècle. Za mingi to botama ba ko ba demi-siècle te. Menga Dominique na musana nga musique na sali à côté demi-siècle. Ta na ozo ngasi mo moi na musala biso tsala la musique. Poza la bien na musala musique. Nga Dominique na zo conseil ba tumi satu. Na zo conseil ya papa Simaro Lutumba. Na zo conseil papa Jano Bombenga. Na zo conseil Vieux beaucoup. Je conseille à grand-père Bozi Boziane. Il y a papa Simaro Lutumba na Zwango. Tu as une place à Brazzaville. Après ça, un conseil. Vieux Jano Bombenga. Ah, on a bandal, à Zarobet, tu vas conseiller chez maman fiction. Si on a dit conseil, on a vu, à Benga, la messe avant, demi-heure avant, tout le meeting. Vieux beaucoup. Tu as à Paris. Tu as vu comme Kengo. Tu lis ici Kamoko, en France. Pas au Makengo.
et beaucoup de temps tu vois une table après ça un conseil vieux Bozi grand-père tu connais na Brazzaville na Rimbakana côté à Feignon après ça un conseil yé mon patron ngai avant ça on Dominique télévision et ko maté ko kitsayo et ko yinisho na batu pe ko lingisho na batu et ko bomisa yo succès et ko maté ko kitsayo et ko lingisho na batu ko yinisho na batu pe ko bomiso tout c'est atteindre simplicité atteindre respect yanga domine na za na mizaka na mutu ko mikitisa na kanga lolendo te na kanga ogei te na kanga simple ngasumu do benga bato to kolia na bango to kolia bango na kasa ti lelo nazaka na bango na kima na bato pona komi boete nazaka na bango nazaka moko comme na monsieur Willy Kiwi Kapela tant on est école primaire sur na classe aka benanga 50 makuta make Willy en classe mais tu nga mutu to zaka bien tout cela na peso ma quelque chose na kabela kaipe ti lelo nga to zaka bien azati lelo en tout cas on aura mais ba collègue na nga classe on aura na approche ka bango en tout cas donc nga ko vana milliard ba nga so isika kudu boli en kasa pe boli en kasa kudu bobi na gauche ka pe na bina na gauche na bino bina ka pe donc na kateke isika na vandi fo ba ke nga Dominique na aboya te na ka bongo de na million na koti na s'adapter na million de na zali wana na za ka bongo en tout cas on aura toujours ndenge za pe neta ndenge boss abe da show mtema lo pe ta ndenge sunga ka ba non en tout cas le mot de la fin parce que on tend déjà vers la fin il y a speech na biso ya émission na biso ya mukolo alelo j'espère que na Ave Maria TV ba remesa na Dominique Maba team mukolo ba rosunga yo wana eza promesse nga na salon na Ave Maria TV à chaque fois to ba no créer espace to resolo la team Dominique Maba na big mama Stella zani mama Ana Stella zani mama sociality kutana bina singa na moto mena yoka de pa ba mama Ana Stella Ave Maria TV aza mama social sunga ka batu asunga azali kwa azande mona mama ni mama oui mama ni mama Olive mama Stella Ana Stella Ave Maria TV aza bongo mama Denise nyake ope pe ndenge moko mama Denise tala ndenge sa ba théâtre acha bona HJ to sambela nzambe peut-être eza pe na nzela ezo pour la journée ya lelo pour la liso na ya lelo to komi na suka avec Dominique Maba mot de la fin par rapport à l'histoire de biso et puis un message na bato tout bazui libaku ya Rolanda aussi koyo mot de la fin na lobi Dominique Maba mutalaki je suis vraiment souffrant nazobela je suis terrassé par la maladie même temps journaliste Ahmed tant mon temps obi ndenge na Christian alobi na kumutamba nazo boite nazam na simba na tambo na beki mais mon simba beki zate nazo bandela ko ba boss abe dashu mon tambo na beki zate maman na biso Ana Stella Ave Maria TV mon tambo na beki zate maman na biso Tina de Bruxelles mon tambo na beki zate maman na biso Yvette Kalombo YVK mon tambo na beki zate no bene malemba mon tambo na beki zate ono be jeune malemba mon tambo na beki zate les séjours Augustin Kaboué mon tambo na beki zate so tambo na beki buno bombo yebi nga Dominique na nga véhicule te na matanga nga ba transport na wela kana nga biso comme jonso wela ka mais tango o mona ngo zoya wana tango yo yeba monyo o ma pena dernièrement ne to mona ngisali nga pasi transport et télémi nga ne pona rester vers zo tchanga pena kalboui o tikana mama ya kutu kota plus exactement mama ya kutu mo pena tchinga wu baki na zo bona kosa na mo na fone mais salame la kangai lem so ke wu ete ba ke wu la ngasko ko ndena terre na ko tamba ni boîte na zo pour que nita ko kuta mo na pena place des hommes wu baki bakashi ofote to futa rati mon donc ça fait donc on a bigo mukwa mo na full ko secrétaire na mission biso ba domingo le transport ba ko kima biso ba ko sekayo akondi adimi ba biteke santé maladie mutu tuli sangai et ba tata comme boss abe da chou boy sengi secours boss abe da chou sengi secours maman Ana Stella Ave Maria TV sengi secours maman Tina de Bruxelles sengi secours na bino na sengi assistance na bino maman na biso Yvette Kalombo YVK na sengi assistance papa Léon Malemba honorable Jean Malemba déjà Augustin Kabouya
bon mbe na zoloba naza stressé na zoba ne sengoté bota na imer na ngande na zoloba na bino tindé na zoloba na vandi na zoka douleur ndé na vandi na zoka douleur. En tout cas, ça ne donne pas le courage de continuer avec cette émission. Merci beaucoup, Dominique Mabois. Ouais, ça se voit déjà, on n'aimerait pas te voir pleurer. Et ça, merci beaucoup, Dominique Mabois. On aura le temps à Rosolo là, et puis on aura le temps à Rosala va suivre à travers la caméra na biso. Na ndekonanga les Warriors de terrain avec qui tengena sima caméra. On va aussi chercher à apporter notre moi petite et pas cause na biso pour que ma soirée gagne bien. Mon ami Abed, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de. Mais on va moi qui na ba de quoi artiste. Ouais, voilà. Oh bah ça va leki yo. Magi ba mi ba boss moi ba leki yo. Le boss live. Héritier Wata. Fabrigas. Le métier noir. Du cap la merveille tchèque. Avec ma brioche. Le biming. Nazoba bimota la imero nazo belabino. Le boss la vérité wata. Fabrigas métinois. Du cap la merveille et ma brioche tchèque. Aigle. Le biming, ça parle beaucoup. Donc merci beaucoup. Comme je vous demande toujours, Nina Seng Arabino souvent, vous s'abonnez quand massivement à Ave Maria Télévision. Maman Anne Stella, merci pour l'opportunité. IVK, hein, Team America avec toute l'équipe, merci pour la confiance. Abed Kitenge, mon frère Dissan t'aime et mon frère Massouro Klein, papa t'aime beaucoup. Sibel Bakwa Abedi, staff Nanga Molokai, Zadio Kongolo, Nisidou Koussa, Dido, Nelson Mandela, le président Manga, le président Mbosso. Donc exaucé, Joe Mbolo, Lentilo, donc tout le monde dans le staff Nanga Molokai, donc je vous aime beaucoup. Tugera toujours, Tolingana toujours Makasi, Tokende Liboso, donc abonnez-vous massivement pour vous savourer. Bon, mon a Dominique Mabois, bon, mon a la surprise, il y a on s'arrête avec Maria Télévision. Check, c'est pas pareil, et le bas, Papa Chéri Jiben Piana, on se retrouve à la prochaine, merci.